Bonjour, mbote bandeko nanga. Nayeli suna leçon sika pona mukolo lelo. Nde naloba toujours ba leçon nanga eza vraiment basic English. Eza pona bato bayebi oloba anglais te. Donc so yebi anglais na yo ba leçon eko servir yo presque na rien. Eza pe pona communauté oloba lingala mélangé na français. Leçon nanga lelo sujet nanga ya mukolo lelo eza sur ba opinion. Tuzo ekola ndeni ya oloba na lingaka te na yinaka na anglais. Objectif na ezali koyekola ndenge ya oloba ba préférence na biso ba opinion na biso na anglais. Donc nalinga toujours kotangisa na ba image nde bozomona wana. Eza juste ba image d'illustration pour aider biso pona comprendre. Alors toza na 4 mots vocabulaire ya sika o toyekola lelo. Ekozala illustré na ba image nde bozomona wana. Alors image ya liboso pona ko oyo na illustré ngo na mot oyo I love. Nalinga lelakisi, nalinga mingi. Et na français, là pratiquement j'adore. Deuxième image, ezali I like. Nalinga lelakisi, nalingaka. Et na français, j'aime. Troisième image, I don't like. Nalinga lelakisi, nalingaka te. Et na français, je n'aime pas. Quatrième image, I hate. Nalinga lelakisi na yinaka et na français je déteste. Alors nandiki no 1 à 2 secondes pour répéter ce na lobi mot vocabulaire na biso sika yango na bomoni na bleu ce na lobi on a 1 à 2 secondes et permettre de répéter bisika bufandi. I love, I love, I like, I like, I don't like, I don't like, I hate, I hate. Alors na olongola ba mo ezali na français na otikaka ya anglais to répéter lisusu. I love, I like, I don't like, I hate. Donc ba vocabulaire na biso to ekoli lelo yango wana. Alors, exercice numéro 1. Nous avons 3 exercices. Au exercice à l'émission, la PCBino numéro 1. Ezali, ko traduire le mot au en anglais. To ye kolango. To traduire en en anglais. So, dans la papier la bic au commun, on fait juste 5 secondes de réflexion. Après, on va réponse. Ok. Numéro 1, na yinaka. Na anglais, to loba kezani. I hate. Numéro 2, na lingaka mingi. Na anglais, toloba kezanini. I love. Numéro 3, na lingaka te. Na anglais, zanini. I don't like. Numéro 4, na lingaka. Na anglais, zanini. I like. So, vous allez très bien. Alors, ok, là, deuxième exercice. Il y a tout ronaté na ba couleur, ba image na biso. Je pense que vous se rappelez na ba image on a typé na ba couleur. So vous yebi ninga oloba ba couleur na anglais te, tala vidéo na nga moko eza wana na chaîne na biso on a salaki sur ba mo ya ba couleur na anglais. Alors to me ko sala sko ba phrase, tala elongi oyo, tala couleur oyo, sala phrase na anglais. Engyo la tsani. Une seconde de réflexion après na obi réponse. OK, première ligne. Elongi on a couleur oyo, engyo loba I hate blue. Deuxième ligne, tala elongi, tala couleur. I don't like red. Troisième ligne, I like purple. Quatrième ligne, I love green. Ok. Na holo baba mo obo répéter après nga. I hate blue. I don't like red. I like purple. I love green. Ok, exercice ya misatu pe ya suka ya tuho eza sko ba phrase. To sala ba phrase eza na lingala to lobango na anglais. 5 secondes de réflexion après to lobi réponse. Ok, numéro 1 na lingaka Kinshasa na anglais olobandeni. I like Kinshasa. Deuxième na yinaka football na anglais olobandeni. I hate football.
Troisième phrase, nalingaka Congo mingi. Na anglais oloba ndenge nini? I love Congo. Quatrième phrase, nalingaka football te. Na anglais oloba ndenge nini? I don't like football. Surtout, na oloba ba mo na anglais bo répéter après ngana ndo tikela mno une seconde et permettre mno bo répéter bisika bozali. I like Kinshasa. I hate football. I love Congo. I don't like football. Ok, bravo. Leçon na biso ya mokolo ya lelo esuki wana. Soki bosepelai nango, bobosana te, boya na YouTube channel na biso, bo cliquer like, bo tika commentaire négatif comme positif, tozwaka nyonso. Tozala mpona oyekola biso nyonso. Merci mingi et à la prochaine. Bye bye.